Esalaka nga esengo makasi ya kosalela bino musala kitoko kaka ndenge na mesana pona kwa informer bino boye banini ezali koleka na République démocratique du Congo pe libanda ya mboka. Mbote na bino bisika nyonso bozwami pona kolanda biso. Tafungola magazine na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino que 8e édition ya sommet ya Forum international kuna na mboka ya Dakar elekaki ndenge nini bolanda ba détail oyo. Nassima Kokumbela Masolo, lundi 24 octobre 2022, na ouverture ya 8e session ya Forum international ya Dakar sur la paix et la sécurité, président sénégalais a abordé qui problématique ya changement anticonstitutionnel na kati ya Afrique. Ponaye, changement anticonstitutionnel ezali acceptable te na kati ya continent Afrique o ezwi mbilinga pe ba trouble na kati ya gestion pe ya politique na yango. Pona yango Macky Sall amatisaki mongongo pona o etali ba coup d'état o ezali remède te pona ba problème o ezali kozwa Afrique. Au contraire pona ye atalisi ete ezali ko aggraver des situations. Na kotalisa ba problème exogène o etali pe sécurité na Afrique. Tosimba ete Macky Sall atalisa ki ete na ba Afrique pe ba nyonso ya monde o esengeli na kimia pe bokengi Afrique ezali responsabilité na bango ya ko valoriser ba conditions minimales po ete kimia pe stabilité ezala propice na développement ya Afrique mobimba. 3 civils bakufaki na affrontement oyo esalemaki entre FARDC na M23 bolanda reportage oyo. Jusqu'à quand bitumba ekosila na partie est ya mboka Congo? Au moins 3 civils nde bazalaki tué na ba affrontement oyo et opposaki FARDC na ba M23 dimanche 23 octobre 2022 na axe ya Tamugenga, plus précisément na Niabikoro o ezali près ya hôpital ya Rwanguba. Confirmation epesami na porte-parole ya FARDC général-major Sylvain Ekenge, commandant du service ya communication pe information. Document etalisike 35 autres personnes au bazalaki blessé na kati na bango bana mike bazalaki mis en exergue tope batiama ki mopanzi po na ba soin. Ba FARDC ba indiqué que également na communiqué oyo civil le moko azalaki fauché na bombe ya ba Rwandais P5 mususu bazalaki blessé na acte ya Rangira pe ya Rwanguba kuna na Tchengerero. Le général-major Ekenge affirma que ba FARDC bazoko se comporter na façon moko exemplaire sur le terrain avant qu'on confirme que bazali ko fixer na ennemi pe situation ezali sous contrôle ya armée congolaise. Tokende na territoire ya Nord Kivu pona koyebisa bino ke nzela oyo esangisa Bunya na Komanda kuna na territoire ya Irumu misala na yango ici ebandi bolanda reportage o. Tozali na RN 27 na axe Bunya Komanda na territoire ya Irumu bisika nini bino moko bozali komona lolenge nzela oyo ezali vraiment na état malamu te ata koleka ya mituka ekoma kokoso na yango. Gouverneur militaire na kombo ya lieutenant général Luboya Kasha Majoni azwa kibongo makanisi ya ko réhabiliter nzela oyo pona kosunga population oyo ezali na ngambu oyo babongo na ko se déplacer normalement. Kasi kozi ya kobeba ya nzela oyo ezali bongo ba engin to ba mituka oyo ya minene oyo tomesana kobenga ba camion nde esalaka trafic ya nzela oyo. Na souci na ye azali na yango pona population ya Bunya alobaki ete akoki kotika nzela oyo ezali ya importance capitale na ita oyo te nde adepesha kibongo génie militaire ya FARDC bakita bongo po ete lancement ya ba travaux ya construction ya nzela oyo bana kosalema na lombango po ete kosunga économiquement pe sur le plan sécuritaire et ko jouer rôle moko ya munene makasi. Kasi baimboka oyo bazalaki sur place bango babetelaki lieutenant général Luboya maboko pona initiative oyo azwi ya kobongisa nzela.
oyebi ke balabala oyo na niveau ekomaki ezalaki impraticable. Tolobi merci na gouverneur pour plaidoyer na biso ayoki. Administration militaire ezali géré na yemoko le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama Johnny et l'alité ezali bongo ko continuer musala na yango kasi total sabino ete asi asali ba trafic ebele lokola Bunya Kasini, Bunya Mahagi, Bunya Mungwalu, Mambasa Makeke. Esengeli boye ba ete mission na ezali non seulement ya ko sécuriser population oyo bazali bongo na état de siège na partie est ya Congo kasi ezali pe pona ko contribuer na développement ya province oyo et ko sale loko. Mvula oyo ebetaki mokolo ya lobi esalaki ba dégâts ya ndenge na ndenge. Reportage. Mvula oyo ebetaki na ville province ya Kinshasa mokolo ya lobi esalaki ba dégâts na ndenge ya kosakana te. Caméra ya Mag FM ekitaki après mvula kosala lisusu constat na ba dégâts oyo mvula esalaki. Batambolaki na ba différents quartiers pe commune ya ville province ya Kinshasa. Bino moko botala. Awa tozali na quartier Mososo na Limete. Dégâts ezalaki na ndenge moko pardon tolukila yango kombo quartier oyo edindaki population bazangaki kutu moyen ya kobima soko ebi nage te zela na yo pirogue po ya komema yo sino te vanda na kati ya ndaku population bazangaki kutu moyen ya kosala ba navette tokende na ngambu ya yolo mai etondaki na baveni na fopa soki osali erreur ya kobima okutani na michopo ya singa courant okokende na yo lola ya ofele ebongo na Kasavubu engaye mai etondaki na mituka kutu pona koleka ezalaki nde pasi tangu tokomaki na ngaba na mai ya Kalamu botala oyo tobengango fleuve plastique to ndenge nini bana kutu bazali komeka koyuka nkai awa po mai ya Kalamu ebongwanaki na ngonde na fleuve plastique etondi mai ezoleka na pression kasi plastique ebombi mai awa pasi mai ekotaki tina bandaku ya batu population baleli tangu tokomaki na triomphal croisement Wileri bino moko botala fleuve oyo ebotamaki awa okonzima teke makadam ezalaka awa mai ezipi makadam awa soki obeta nzango te kotambola na yo te po awa ezalaki nde simba sote pona koleka pe leka na ekenge na ndenge ya chalikolo oyo kasoki ozali kotushe makadam na fopa okokota na kanivo pe ocholi tokomona o lisusu te. Tokosenga kaka na bakonzi ya mboka bayeba nanu kotonga bakanivo ya malamu pona ko permettre mai esirkile pe kokure bakanivo nyonso o ekoma boucher pona ko permettre soki mvula ebeti mai elekaka malamu po ya boye kitoko te tala ndenge Kinshasa label ekomaki nango Kinshasa Océan boye mabe makasi tandenge tie tandenge sali kitoko te o ezali soni. Bakanivo mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher. Mag FM esaleli bino constat oyo. Rédaction ya Mag FM esali constat que soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque bakanivo mingi ekoma nango boucher. Awako phénomène plastique eya na Kinshasa okozanga komona milangi tendenge etonda na bakanivo nzokande kanivo ezalaka nzela oyo mai ifueleka kasi awa na ville province ya Kinshasa kanivo ekoma nango nde fulu. Yango wana banzela ezali kobeba mingi po mai mwaeleka malamu na kanivo ezate suite ya eta nango nzokande mai ezalaka ennemi ya makadam
awa kotokoti na periode ya mvula soki kaka bamvula ya makasi elandani banzela mingi ekobeba pe population bakokoma kolela ke biso awa mwaeto lekezate biso awa tozindi nzoka nde nyonso wana ezali manki ya kokure bakanivo po bakanivo ezali bouché. Tokosenga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila na idéologie na ye ya kin bopeto atala pena nuna ngambu ya bakanivo po bakanivo ya banzela mingi ebeba pe abeta sete azongisa service ya hygiène oyo ezalaki na chaque commune pe chaque avenue po na kolandela eta ya banzela nyonso po boye tala ndenge etie tandenge esali kitoko te. Population ya commune ya Masina, plus précisément na quartier Mapela, bazalaki inondé à cause ya mvula oye betaki. Bolanda reportage. Mama tozalaki na ndako awa mbule ya mpelo yokaka mpela bakonzi bayoka biso ata mawa lelo tokomolala na beglise tala lupangu tozalaki na mbule bandi na minitio mo mbule ebandi biso tosito kimi tokomolala na beglise tokomolala na babalabala bateraso basalisali na ba marché de la liberté basalisali na ba prince mai wana nyonso ezoya api na mai tanga tango ezokota biso moye tozala kimia ezate tozozinda bamapango ezebeba biso bandako ezebeba bandako ezeshome tosundola bamapango kabwe kokima kaka bama bazabi place ya batalela biso nde tozali tande tozana bana beto oviva bwezabi ate mbula makasi na butu bato bakimi biso msuto kangam na kata ndako tolali ezabi ante ha soki tuko mbula tombo na ndako na bato tokei sko toloba nini. Système ya bon voisinage ezalaka nango lisusu te epai ya bakinois constat oyo Henriette Futila achelibino commentaire. Lelo na Kinshasa le bon voisinage ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala okomona soki na famille boya mindeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin kasi lelo système wana ezalaka lisusu te ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba eta dame na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutapesa kinga nguba nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu okomona na pokwa bapapa bakofanda esika moko mama nyonso akoyana biloko oye alambaki babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance oyo wapi en tout cas bolingo ezalaki makasi pe soki moninga azwi problème bango nyonso bakozala touché suite ya bomoko oyo ezalaki korenie na kati na bango tango akala ndenge saike ozi mupaya aye na ndako na yo ayeli yo mwa koli yo koli wana olia yo moko teka nde bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekoma ndenge wana en tout cas pona kokaba omunyo sako kozama yena oyo yazanango mukieso nde nazanga mukino kokaba ndeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe ti aussi aponga imoko nazana mbongo te biso pe to bandaki koyamba bandeko a partir kindoki okoma na bafamille opesi mwana ngeloko osali boye okenda kolie pasongo tokoma koboya na biso yango tokoma evite makambo wana mingi ezalaka nango merci kwe oyo tokoma kobanga na biso elongola mpe bolingo makasi ndenge ezalaka leki na ngai yebo nake pa yaya nake nalia nasala boye tosali yaka akende boye nabeli nasali boye nani akenda kolie pa yaya na bango nde moto asali bongo mpo alekisa tokoma kobanga. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo en tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala.
Na quartier Mbwala na commune ya Kimbanteke population bazali kolela na ndenge hôpital na bango ezali na état ya malamu te. Papi Vangu pour na reportage. Population ya quartier Mbwala, plus précisément na commune ya Kimbanteke, bazali na pasi na o etali ba hôpitaux pona ba soins ya santé na bango. Bomoni ndako ya muke oyo yango nde centre de santé oyo esungaka bango. Na kati ya ndako oyo maternité ezali wana, awa ezali hôpital général pona bango. Ba traitaka nyonso na kati. Tangu tokotaki bino moko botala ndenge ba chambre ba kabola yango na ba rideau ba mbetu kutu ya malonga ezali te. Tangu tokendaki na ngambu kote pharmacie botala oyo nde pharmacie na bango, alors que pharmacie esengaka ezala na ba norme mwa malili pona ko concevoir ba kisi ezala toujours neta ya malamu. E bongo oyo bozali komona mwa ciseau mwa nini nde ba matériel oyo ba médecin basalelaka. Kasi awa population bazali na pasi po modèle ya bambetu awa soko olali ato yaki maladi po bika. Okobika noki te po soki olali ozoyoka pasi na pasi. Population baleli makasi na bakonzi ya mboka basunga bango baya kobongisela bango hôpital to batongela bango hôpital ya malamu. Boka yemoko le docteur ndenge apeselaki na micro ya Mag FM. Ndena bana sala fa bat ndenza ba pesa mo possibilité donc na kanse oyo 4e année déjà na subunda bunda. On va difficulté zo moi ebele vie une possibilité n'était pas na moko a moi ba biloko ebele vraiment ezanga ka mais comme soutien ça te donc on va difficulté ça là. Pharmacie yanga soki na ke somba yango to bunda ko bunda ko moke panto ba ka buto bien ba ka d'urgence ko kena ko musika yango esengela wana fo moi pharmacie zala na kata santé. Bon difficulté biso ba konzbaya ka to pesa ba difficulté nyos mais to mona ka ta muto mo ka réaliser ba posa na biso to mona ka ngote vraiment ba ko ya to solé to lobby to pesa la déclaration ko lela na biso nyos mais ata mo ko moko to mona ke no soutien wane ya ezala kate nanza na zolinga soutien yi côté traitement ba matériel ne mutezala pasi to so sanga ba microscope ya bien vraiment ba microscope kala kala to zo buna comme ba technicien. Mais vraiment, il y a si moyen sombe zate pour poster ça impossible. Awa boyoki ndenge Dr. Lobi pe population bazali kolela bato a mitema malamu ba ONG bokita awa na quartier Mbwala na commune ya Kimbanteke pona kosunga population po balobaka la santé n'a pas de prix. Soki bazui hôpital ya malamu ba soin ya malamu e kozala esengo makasi na population oyo po ya boye bazali konyokwama kitoko te. Na commune ya Kimbanteke population est préférée nango kotambola makolo ba distance mulai po moto ezali nango cher. Pipa Vangu azongi lisusu na reportage. Province Pambate po awa tozandeti na Kinshasa mais ya province. Tala lolenge nini ba kinwa oyo bazwami na ngambu oyo bazali na difficulté ya transport po ya liboso banzela ezali na mte ya mibale moyen de transport oyo ezali koto oyo ezali kaka tukutuku c'est-à-dire moto soki ozwi yango ata na mwa distance ya muke mosolo ya muke oyo kopesa ezali 2000 francs donc bachaku mibale ezali pasi na bana mboka ya koto oyo ba préféré na bango bakindaka ba trajet ya mulai na ba charge na mutu po mbongo ya moto ezali te boyoka bango na kana makurupo ba moto ba pesi bisu mwa kaka après nzela ne bisu benzela wa ezali sous madame te kuna nzela ibebaki ma moto basoki me biso moyen ke na moto ezali te moto il faut que na makulu tikuli singa na soki pardon boto ke makolo vraiment bisika toza eza vraiment mabe makasi na ebité biso toza na kata capitale mais nga na comprendre te ke toza na kata capitale parce que soit disant Kimbanteke eza na commune ya Kisasa mais awa biso mona na ne toza na mboka parce que soki otali ba condition toza na ngo papa c'est très difficile
surtout même maman na biso bazo kemba banzela mabe banzela zo bukana vraiment même l'état zo reconnaître biso te même ya ko boire que la biso même ba terre jaune ou bien ko boire même ba matite ko kunda ba bisika zo bukana. Bon c'est ngeza musika. Bon ngamoka sepelina ke makolo pona boy ko futa moto po moto tikuna 2000 francs. Moi que 2000 francs epeze moi atambola makolo. Moto balinga kaka 15000 bona moni ke comme mbongo za kokate ona akeka makolo. Na futa 2000 sona zwi moto. Mbongo ndezate ona kenanga makolo malema. Awa na Kimbanteke mingi na quartier Panga na Kamba Mulumba bandeko oyo bazali na difficulté mingi pe basengi vraiment na bakonzi baluka solution na oyo etali ba déplacement na bango po koto soki bokanisi pe na tina kotiela bango banzela po ete bamituka e banda kosala ba trafic e kozala eloko moko ya malamu mingi e kosala eloko. 4e journée ya Ligue 1. Boyeba que 3 rencontres et Salemaki Mokolo ya lobi kuna na stade de Martyrs. Chris Mukuna apesi biso ba détail. Match réuni de la première journée. 28e édition ya Vodacom Ligue 1 lina foot ndenge to mesana ko benga yango efongola kibongo bikuke nango na ndako ya masano ya Martyrs. Boyeba ete 4e journée betama kibongo na entrée en lice ya club kinois totangi bongo Renaissance du Congo oyo abandaki match na e na AC Kuya ezaki bongo première journée Rémi bisika nini barene ya maître Cléophas Malua bayaki na décision ya kobeta bongo AC Kuya kasi bango bazalaki contre na équipe oyo ezalaki en face na bango bota la binomoko ndenge nini bandongwanaki na terrain kasi ya kokangezali ete Renaissance bana fibo bango bafongola kibongo score na bango na 42e minute na buya Asima Mbote yende ayeba kibongo na kofongola mongete na ngambo ya Renaissance babeti bakei deuxième mi-temps ezaki kibongo na 53e minute nde Kapela Mpongo nde ayaki bongo na koégaliser na coup franc magistral oyo botala 1-1 nde zalaki score oyo partageaki les deux équipes oyo 15h Dari Club Motema Pembe bana dora bango bakotaki pona première sortie na bango pe bazalaki bongo liboso ya GSK DSMP amila kisaki très dangereux na entrée ya match oyo kasi ba occasion na nyonso ezalaki kaka ba wai AC Kuya pe abundaki lokola mibali bango nyonso bayebaki bongo na ko se neutraliser na score ya 0 but partout. Troisième rencontre ezaki bongo na 17h oyo nzombo le soir avec club ndenge bango moko ba mesana komi benga après qualification na bango na phase de poule ya Ligue des Champions ba kotaki bongo na lina foot pour être championnat ezala na makolo bango bazaki bongo en face ya Rangers oyo ezali équipe ya président Lambert Osango bayaki très déterminé botala ndeti na occasion vite abundi kasi alongi te azaki contre na défense ezaki bongo na 16e minute nde Kikwama Mujinga ebaki bongo na koyeba na kocha mongete moko na côté ya Vita Club pe bango basepelaki 1-0 pour na avec club ba continuer kobeta Rangers pe abundi lokola momesano po bango pe bazali bilombe baluki ba égaliser kasi simbaki te 1-0 nde zalaki score final et sukisaki match oyo boye ba ete ba sorti nyonso esalemi lelo ezalaki bongo Rémi pona compte ya première journée kasi Vodacom Ligue 1 ezali kokoba po ba rencontre ezali koya et kozala na compte ya 5e journée. Na élément ya sport nde to clôturer Mag FM ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na édition bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe équipe technique oyo bazalaki au four et au moulin pona kosalela bino musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na Peta Francis yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi azalaki assisté epai ya Torres Atibu kaka po basala musala kitoko bango nyonso mibale. Topesa merci epai ya le coordonnateur valable le plus doux maître Apollinaire Chibalanga oyo apesi biso confiance po tosala musala kitoko kaka ndenge tomesana. Toloba lisusu nini eloba nango maître Maluwa Bili
nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, ngana bino, tokutani mikolo ezali koya. Te.